Dino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Et dit l'image, et là on sait yo, chicoté bango. 1, 2, 3. Ouais, Bana Mbetengo, News TV, Bambote Belé, Karané to message s'il vous plaît. Naye deva bino pour expliquer bino. Ngai Mbetengo na kanda kusakanate. S'il vous plaît bandeko. Avant la loba, on a l'ingina loba. Total la image yo, bongo to solo là. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui fais des... C'est toi qui envoie ta... C'est toi. Tu envoies. Tu envoies. Fais ta vie. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui fais des... C'est toi qui envoie ta... C'est toi. Tu envoies. Tu envoies. Pédophile. Il a fait quoi? Hein? Tu ta vie dans les gamines. Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Hein? Tu ta vie dans les gamines. Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Merci. Omone bokechu. Na lisiri bino tout ndenge moza bato ya réseaux sociaux. Bozui déjà image ya bokechu ya mutakala. Bato batindaki. Oyo webi kaka gouvernement est en place oyo tini nécessairement par rapport muto ya loba vérité tanga loba nécessairement que biso ba congolais peuple nini aso défendre toujours intérêt ya biso ba congolais. Aloba na bosolo lelo Goma eke Bukavu ezapi bandeko tokozala bomoko te tokozala bomoko te tokozala solidaire lelo yo bandimbu pas même pas les Congolais bandimbu pona ni ba pesi bango mbongo baboma bokechu Dieu merci ne dort pas bauti ko menacer ne momoni ba vidéo ndenge zo tambola batike mutakala balinga baboma chance nzamba la raté place balinga bomna batu bazaka toujours ba voisin ba yeko big cité ko bagangaki batola ba kimi alors bande ko vraiment congolais na yebité toujours to bandaka tuer le moko soko ba rwandais balinga bazongo na Congo ba rwandais le ne mazawa ne selama ne ba okende nanga zawa na oui c'est bien nanga zoya est-ce que si bananga eza nani eza ba rwandais comment biso ba congolais to ko sosolate to za la bomoko pour ni bokecho défendre l'intérêt des Congolais le bokecho na bana na ye azala mwasi na ye est-ce que Congolana eza bokecho Congolana eza ba Congolais de père et de mère héritage na biso bokecho sakoli le na minute au Congo a bénéficier na nini bitumbo bokecho abundaka eza pona bano biso to boté lelo un jour baluka quand même va se retrouver pour retourner biso question papa Goma ezaki bino lelo Goma kenene o pesa mona na yo réponse nini. Et il y a un bandeko na bisi congolais tout à sa place soko monikaka image bo kecho ba tinelio ya mutakala kotala ngote boma ngombala moko soko monango boma yango mbala moko pona yeba sala ngo nesala ba salir image bo kecho et ça problème ba salir image au contraire ba renforcer personnalité ya bo kecho pona nini aza muto abunda pona Congo a muto yo a marcher si le vrai a défendre intérêt ba Congo congolais lelo tala biloko ba auto salaye boto publier yango siko na cadre nini entre temps Goma to kende Bukavu yango neke mais siko o lebo publiaka bozwa distraction quand ba sala biso distraction oh non moi c'est président saliba voice mobali na yeso kindengini tout ça bonabo les mêmes distractions yango pona nini mboka na biso ezaka tout déstabiliser ba congolais s'il vous plaît toye ba quand même qu'on cola toye ba quand même ozwa makanisi toye ba quand même to mtia la place de la biso on peut pas continuer à être milliers comme ça pour des futilités on peut pas continuer à être milliers comme ça entre temps on a un beau pays un grand pays lelo un jour congolais on a la fier na mboko na Congo mais lelo to komandeti batu moko to ba sambizanga moyen to za la fier na mboko na biso comment wanga na so ba bengo Congo comment kutu ko wanga na pona nini tela makambo le na Congo un grand pays le ko la biso Congo mboka moko muke oyo ko tata so commerce fa na Congo et comment ko mal traiter biso ba congolais to sosola yangwana se on a yende va bino bato le faut pas la démasquer na ko sanga na congolais nyoso na ko ya après
pour appeler Sabino notification aux alanengenini. Même ne fût qu'un petit 1 euro. Et permettre le avocat ma casse va démasquer batonato yeba ma kamlante batale po batona ma o basale ma kamono batine ba futa mo bandiba beta bogo. Boka so sala jamais na conflit na bandibu. Asa ne bandibu batu mo de bana makamna bango. On ne va futa taba zairo ba yeba ba zairo ba ko linga beta boke tute batindi bandibu. Alors bandeko na biso suko nango to luka to zale veiller yango na sengi na mutu nyoso ya congolais. To sala cagnotte en ligne. To cha $1 pour permettre tous les bons to luka ba voka ba kasi ba démasquer batona pour permettre ba batona ba juger bango to ba makamona nani aza commanditaire ya makamona yango na ngam photo joye na hotel malabino. Franchement c'est méchant. Na biloko yo ndenge zo le kabiso ba congolais to kozala toujours saboter jusqu'à quel point ba ndeko tout le quand même tout ce soir tout me pèse sa dignité tout le toujours trahison congolais lingi trahison lingi ndeko congolais ta milingité pour na nini nzamba pèse biso nyonso mais to profiter na on pour na nini. Merci quand même na zongi la bino photo Joël Mbetenge merci. Patrick Malwavengi papa nini ah na balobele lo banda kunati oh au monde tant on les kaki kuna na au monde tant katisi au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki mais biso pe bata ba agence ne to ko bele na château rouge ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti oh tina na mboka ko ah bozo tina kandi na telemia wa na nzela na tina ka biloko koma ka bien yango so moye ezali opesanga comme ça na tina na mboka oza na agence ya ezanini mais ngana soki na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence non mais ça to kende comme ça oh boyete ngana za na mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malwavengi kuna nde naza na assurance bon papa naza na carte ya fidélité problème ezate obebana papa do zo kanga muyibi o kanga muyibi na kanyo muyibi ko papa na lesa bana na musala papa na musala muyibi sunganga papa na musala ni Patrick Malwavengi ye Global Express awa donc ngana tindaka kaka awa assurance libela ko papa awa ezande awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton kina Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville toza na nini na Potopoto na Mongali OK ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela omoni nini osongi maboko pambati kasi pona tiki yango na Global Express ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko. Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango